Oh, la mignonne. La bébé. Oh, ah, bolingo bandaki na sala mignonne bongoli yango 0 lobezalaki na 10 oyo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bachose kaka mpona bavoiture te bamoto mpe na bavelo eza na privilege la mignonne bolingo nange ezangi privilege la mignonne sengande tokaloki na butu na ntango ekomi realite nga nalali na loti ndoto topazelu yo sauvage tembe na la mignonne nalamuka na ntango nazala bareve d'amouri ya bolingo ekomi réalise sengande nanga loba liloba moko mpo nga nasepela oyebike bolingo ezala elemba ya lisa abongolaka makambo oyo sengo naza nango nzambe alola. Allô? Bonjour, ya boni. Ya Blaise tala, oyebi nini? Ya Blaise, oyebi combien d'années na sali en Afrique du Sud? Tika no yo linga ba aventure mingi, na benga lelo pona ba aventure te. Boni bino non kuna. Ok, ça va. Ya nangana lo baboye. Nazotindela yo mbongo moko boye. Nazotindela mbongo moko boye. Talaka ba nenyo surtout na sali en Afrique du Sud. Malonge za soute na mboko. Oui, ya nazotindela mbongo moko boye. To sala ki coopération moko boye. NG Omarina Lydia Mbosso na Aka Fulek. Oui, ya to sala coopération moko ko monter mbongo ngala zui. Ndengo na oloba te yeble zutanga nanu monta mbongo onga na zui na nde na zabo na nzela na zoke kochela yango na agence mbongo na otindelo yeble pardon bosombelanga mabele oui ya bosombelanga ngo mabele e osalanga esenga makasi tala kaka banda banenyo surtout na za aboy te na yebi nanga ya ndeni mwasi na wana boza kaka to encore yo na basi. Ok na Darwin mabe. Ok na Corinne Matekila mabe. Changer ya changer. So ngabele kino mo siba osa nga bongo o sepela nga na pona na msana nga na Afrique d'ici yango na sala. C'est normal. Ok, pardon. Tu connais c'est ça belé. Comme ça, na ok na agence. Dès que je termine là-bas, je te fais signe. Comme ça, ok, on récupérer bon ano so sombela ma belé pour na lembi mboko malonge za souste. Oui, il faut qu'on quitte. Bon, c'est ça. Oui. Mon ami m'a dit, Regarde. non, c'est quand je vois ça. Eh, c'est quand tu connais ça. Mon mec, il a ce matin. Maman, il y a mignon en Afrique ici. Il y a mignon. Ah, ben il a ce matin. Oh, pas ma banza, noko ma banza. Asombela e pang. Atindele mbongo asombela pang. Eh, il y a mignon. Ngai naza jeune fille. Noko de sa koli comment rotina mbongo pa noko tina de mbongo pa na ngai ponga na ndeni to sala ba démarche pour simba mbona cadre mbongo bien o noté rotina pa na ngo e pa na ngata rotina pa na yote po biso mi ba to ba nikeno comme ça za mukolo ndako e bandeni ni pona soma pa ngala bien problème ezate na bien to que non toujours ya mignon aibi bien ti alo moi tchesa ke na ka futi noko mabanza mputo bakuti donc on peut être yo ko pesa mbongo ta pa na biso te pena pa na ngai to ke to bien pa na yo si mbongo to ta mo biso le pa ma propre ya bien pe ah ye wa pelinka ka ote nga noko mabanza za confiance na noro ne problème ezate ça va wala siko problème ka mbona kaka ni baba di bongo kokota ya ngoti siko ngala tsingale na kota na oyo million za rata na kota te ka neza na ibe bongo tani ngati ngala kota te pona boy na ngala to ma problème asisa ngala na ça va na ok on va problème ça wa na poser ya mabele oyo eza mabele moko original oui ngati kaka ba original po ya mabele na ngake ndeko na ngai na aza nièce na ngai
azala na fruit ici. Comment la mignonne? Ah oui. Agnès na ngai. Pour ngai na mama boti la mignonne na ngai to alokola semeki na bo kilo o alanda koko ya bo kilo o azala sima ya tata mwasi o aboti noko o akutana na papa leki o alandaka mama kulutu na biso boye na sima. Papa. Siko la mignonne moi na ala fruit ici nzamba pamboli asungie azu moi misolo. Abi lokola azu misolo moi la saba fatile misolo Exacte, oui. Abi na tinda noko na kisasa asani asomela ani mabele. Ah oui. Mabele kuna fruit ici ba mabele kuna zakate. Basa zemi kuna ba okemba. Na comme c'est que mobile ne boya chese mi yango atini mbongo na somele mabele. Peut-être ko sa bongo. Parce que le mabele qui to ko sepela nango. Ya qualité bien. Ya bien makasi. Ya mwanzuto. Oh ya bien vraiment au sepela nango. Ya mungu. C'est Ya ngamona yoka. Mais ko yoka. Ko ma fan. O yoki yango. C'est plein nango. Mabele pamba te. Il faut atteindre là une agence. Oui, une agence ko. C'est plein mabele fort. Makasi. Ngamona yoki mungu non. Au sentir goût. Botia ngombe matungulu Pona yoki goût matungulu na mabele. Mabele na ngeza la kai. Ya benga. Allô? La mignonne. Ngai noko. Boni kuna. Biso to bien, na somi mabele. Na somi mabele. Mbongo tinaki na somelo mabele. Na commune commune na Lemba na commune na Lemba. Maman va na Lemba. Na be pembele na la maman. OK. Asepeli fort. Abi na akata. Abenga nga na per vidéo comme ça na l'accès ma belon. Ya raison ni na okose. Asepela nga mais afri ici na mbongo. Vraiment. Atini mbongo ebele nga likola mabele. Vraiment. Mbongo musu na koteli yango ba cheche na ke yango ba bar ba mbwa ba boîte na zile yango ba sanuma. Atayo moko. Na bitala aye ba nete mabele za ka moins cher. Yeah. Bimisa on t'appelle vidéo. La mignonne. Voici mabele mungwa. C'est fait là. Oh. Zilana. Allô, loba na makamolobi na bientôt bini. Lupam. Tika lo babu ngasi li mbongo déjà. Yo bagi mabele na mama lupango te. Qui a dit qui benue? Papa. Papa nini? Mwana lobi mbongo atindaki pona somene lupango. Ya bere yo mabele, ngake so mabele abasha zemi nzo ke lupango. Papa ta yo moko. Yango zo batindi mbongo ebele pona mabele to eza makamba lupango babenga yango pe mabele. Eba lupango benga yango mabele. Babengaka. Ngaka mabele abasha zemi. Papa, moi ça c'est ma takutu batindele ko combien? Mabele batika. Ngai bigala mbongo muso atindaki ya likolo ya ba mive na. Nalela la mignonne. Botika nalela bébé. Nalela. Bolingo bandaki na sala mignonne bongoli yango 0. Lobezalaki na 10 yo bongoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bebe na mbuluma. Basala bachose kaka mpona bavoiture te. Bamoto mpe na babelo eza na privilège. La mignonne olingo nange ezangi privilège. La mignonne
senga nde ndoki aloki na butu na ntango ekomi realite nga nalali na loti ndoto topanzemi yo sauvage tembe na la mignon nalamuka na ntango nazala bareve damori ya bolingo ekomi réalise senga nde senga nde na ngaloba daliloba moko mpo nga na sepela oyebike bolingo zala elemba ya lise